lelo milulu ya bolabi ndai ya Didi Manara, Age Matembo na Jean Ilongo Togolem na Cour constitutionnelle na Kinshasa mpona kufanda na bakiti ya babu na seni. Ronsard Malonda Ngimbi, secrétaire général, atiki ebonga na ye na mokitani na ye Toto Mabiku Totokani. Bolandi na ye ezali Marie-José Kapinga Bondo, mwasi ya liboso mpona kozala secrétaire exécutive nationale adjointe ya seni. Haute cour militaire ekopesa eyano le 18 janvier soki mokonzi ya kala Joseph Kabila na bato basusu batangami na bobomi ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana bakotelema liboso ya bazuzi. Mabota ya mobundi ya makoki mabomoto na mosungi wa ye mpe basambeli babango basengi yango. Bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazongisi bayi Rwanda bakimaki mboka na bango mpona koboya mangoli ma COVID-19 mbula matari ya mboka na bango ezali kotinda bazwa, elobi Roger Ntambuka moko ya bokonzi ya Isanga. Mbula matari ya Rwanda elobi ete bato bango bapesami mate ya matali litomba ya mangwele. Na Centrafrique bato koleka nkoto mine na nkama mwambe to 4800 bazangi esika ya kufanda na mai na bilei nsima na moto kozikisa efandelo ya bakimi na alindao na sudi ya mboka elobi onu bato 12 bazoki.